Je me suis rendu sur le netara na sama kolo basuki ebima ebimelande ndengani na sanga ngo te ngana ngame na ebinga chama na zakananga yo kanga na tandima serie okoyeba nini na bimisa na suka na ngina laksaka kana yo nanga ke okangela ka baninga sengo te so zi privilege kufungula motema pesa katana batutu to generation moko to zo alipa na bima goigo na koboya musalma pona pays na zalaki kimia or baninga babongela baninga mboka tango balali na butundu bosa misana tango to mone si esidi to senti ke mboka malonga ya yango bango ba zeralere batu balamuki ba ke misala ba ina badanki bakanyika nginzela boko mana retard biso to tonga na moyo mutango ko tonga ingénieur masona basi ko kutana na banganda omona mtu mozo sa misala fier omona pesa tengami ate basima pete likola masola ba chéri tali kamba 4 sima likola masola baksina zero donc bozo ka be compétent na be compétent so bibo za mindele bokenda ko za mindele ka ba chinois et puis bozo ba chinois bo signer na chine te bozo ba chinois mo ka yekine awa so ndo texte ba mapapa lokoko ba 4 botu no bango yo bambaka o saka kwado ba chinois pe bandima lokoko ba congolais Congolais misanyo sandimaka anti ali babandi lelo to somona batebele ba passer belé mitakala na bango bimi batu beliwa ba se continuer côté or mukili pe senga kama ba mingi ba betela ngo mabo ke bana be biso mote yo sakana na lobite ba ser mo ba zakada liboso ko ba fanye ba kwa ka valere le ekoka na keye voilà ba fanatique ba tena priorité kana wolo ba bino mokei offrande une église to bete ko pesa nzambe za bien modèle wa sengela ko frende za su ndenge mo ndenge zaka ya kala jamais lelo bo frende soko ke soko za pia ko zo lenga so na ke église pia kana ko sa na ko sambwa yo tuninga yango na zolo ba voilà on a dit que na ko lata faute maloba no tuninga bimselinga ngamu na zolo ba vérité na lingaka te komba nzambe samba pa bandimi ba zo tele motema soko mani makambe ko mbene église nzamba ngani te pasteur moibi na lo bana ngasembo pasteur John Sola pasteur c'est la dîme Dima ngape ko forcer te oya linga pesa boya afandi yo zela muto ko pesa offrande aya na $1000 pesa $10 fanda nye oya tuteke na motema yango apesi soko kendo kufa ye moko nani ana safile komela ye ya yoni nini bande ko maka to sa mosala nzambe 3 fois koma bandimi bazo to sabini mebini mobanga ka nzambe te bate ya lelo mali kamkeka nako dedio na lifelo ba dedia ka mutu te o dedio na yango mena otia bino polele respecter basala nzambe soko ke no offrande pesa ça na 10 000 pesa mais ba piller yo nyonso te so yo kinga bana ngande na moneka ki koma bomengo tondi mboka me pays salite bango bataka mbongo na poche po batu mabe baningaka malamu te malamu na mwe bongaka na butu yango moni Congo na butu ndire za makamu susu pona mwe soko tela ngo bibamba me mbongo kote bungaka to salaka te basinyaki yo pimbongo kena ba poche ya batu o pays te yango moni soko tela motema na pays ko sila matama mwasa ko kima yo na clair bien ba bina mboka à chaque fois olingo réussir salela yo na nzambe bwana contrat moki bimisa nzoto na bakopo ko mona lipa mais ma fin économie soko za na mwasa lo yenge kebisa e soko meminga na lenge to ko ya 20 tika mukio na bomba soko comme bele fait ko yamba la moko conseil gratuit jamais ba tia camion na parking na 4 litres ba tia longo nzela mbanza ngungu aussi l'essence na nzela soko lingo beba na nzambe kota na balwa moki bato bete bete maboko na Congo bana nzela nzambe te na jijaka mutu te ponga pe na kotomba musapite na mo santo na biso ka ke chaque masumu eza na catégorie nango biso ba misi so masumu eza te mingi ndende to mona ka to kopela ta na ba bougie na lifelo bango ba kopela na ba moto ope na makasi nyonso eza moto musique lidi différent biso to iba biloko mike to kopela ta na ba mbabola mani zena mbabola aibaka $200 ataka mbonga batu maboko aibaka biloko bofanse na mbabola bango bana bakozika na moto pende ya 10 pine nyonso ba moto me catégorie oza pende te catégorie A bana monika ba ya kotiri fele ka pa ibaki na ndako na bango mbongo batunaki abungaki wana bato kozika na babuji mama zo teka mekolo sabani komi kaka mboka ni bapekisaka bato babota or ko bota ya bato ne mboka ezokende liboso pays kako tozande zo nyoko mama kasi ba pays nyonso moki kende na ngola ba voisin baliaka bien maketu passe eza kata na Brazza ndenye moko ninyo epesa Congo solution te mboka nino ndeko na ba no clair po make mboka eza na difficulté bimaka kende ba kapela kota yolo nzela banzela 4 omona pasi mboka eza même banzela oyo numéro 1 bana ba konzi baleka kende poids lourd ke ba kote ba BAT leka mabulu kota banzela nyonso mabulu nzela poste
oyo bande kokota boka se bima ti na comment on dit mboko personne oyo bima ti pongabi zela zando akala to yebaka biso nyonso na kozongela ti lelo ebeti combien d'années boka sawa ba gouvernement zo changeaka basalaka te yokanga mboka nini mpona koyiba bozaka champion mpona kobamba oyo kato bongisa bebi totika na peyo or baninga babongiselaka baninga mboka ntango balali na butundu bosala misala ntango tomoni esili nde tosanti ke mboka malonga ya yango bango baseralere bato balamuki bake misala baye na badanki bakangikangi nzela bokoma na retard biso totonga na moi mutu yango akotonga ingénieur masolo na basi kokutana na banganda omona mutu moko azosala misala fier omona presse etengami atie basima pete likolo masolo basheri tali kamba 4 sima likolo masolo bakti na zelo donc bozoka becompétent na becompétent so bi bozwa mindele bokenda kozwa mindele kaka bachinois epuis bozwa bachinois bosinye na chine te bozwaka bachinois moko ayaki ne awa so ndotekisa bamapapa lokaka bazwi 4 botuna bango yo bambaka ozaka kwado bachinois mpe bandima lokola bacongolais ata congolais misala nyonso andimaka ancincincincinci ale babandi bokende kisi boyebaka nzambe nde kolo mapamboli so bandimi ya lelo bakabeli bango to bamikabeli bango mobimba na pasteur koleka nzambe omona teke bandimi ya lelo bazobangaka bapasteur makasi koleka nzambe bango meme koadore bapasteur koleka kolo mokili soki pasteur amoneli bino bakobunga te ekoma likambo nyonso kaka foto na ngai nde bolata meme na tricot elongo ya nzambe kaka ye olokoti ata komba jésus te fo komba pasteur elongo ya pasteur esa idolâtrie nazo pesa conseil makambo okolo mokili alingaka te kite bokonzi bafanda yango de personnes te makambo etombokisa lola so ozokanga je te dis devant Dieu et puis bokomokanga bato en otage lundi ti lundi prière oyo bible elobi asali ta kolia te so lundi mayangani mardi ti dimanche soko ratata mokolo moko bakopameya yo lokwa problème frère oza sérieux te ser il faut si sango kompe lokola kiraki nini kosambela komi lokola tongati ya tiber tongati tiber soko rateka moko ba nyonso ekomi a zero solo lango toyaka landi ti mozosenga mpo ofrane so tokolukela wapi bana bakolia wapi basi oyo babala bakosonye mibali na ndaku nde ndenge nini eglise ezaka nde ya bamama ata na bible bamama batombola yesu batambaka na yesu leleke ndako te ere yesu apemaka basongaka mpe pa na bango mama place na babombela bino mama mosala nzambe abengami ya vrai soko akonstate ke na famille na nga nzambe na nga abengi mwana oyo ye moko akoregle makasi mpo soki alongwa atika na batrace na ye d'abord bolingwa papa biologique eza ata azalaki paster te alinga alingeka mpasa mwana na ye papa nini ateya mwana kimi azala bandi soki akoti kasho boya kofutele mbongo ngeloka na bote fo na futa azetu na paster ekuti su mwana azolanda batrace nzela ya nzambe yango moni baseraka bana bango makasi l'église wana mobimba ayaka mingi na confiance kotikela mwana par rapport a bamisusu ebele baza na église balukaka titre yokanga très bien bakomisa yango bokende nde mabe biso tosala baanalyse ya fofo soki aza na motei mosusu na église aza na nguya mpe pasala kotala te apart nga oyo akoya mais mingi ezaka rare bato base dérangeaka te bongo le motei moko talola koma biloko kotize te kotuna mosino monene na ali yango mingi wana yo te mela supu nona mokwa bakopesa okende mpo ozalaki piaka bapesa okata supu problème eza boye oyo na oloba soko yoki nga je te dis vrai namona même na bible moko azalaka ele atikelaka bana na ye me bana ne batombolaka mabe nzambe abomaka bango nyonso mosala nzambe azalaka na confiance mingi na bana oyo aboti koleka bana misusu oyo na église basala nzambe bazalaka ebele eya na basala nzambe mosusu aza mosala nzambe oyo nzambe abenga te de place na bimaka mabe ozotunanga makambo nanginaki eloba susu na sina loba ebele baza batei babengama na nzambe te batiama nde na batu wakoyokanga sur beglise omonaka na kisasa 10 8 eza batiama te batu nde batya ye kotya frère moko batinde ye bande aumwe alinga nzambe sa nzambe alinga ye te nalama ndenge mabe te nzambe alingaka biso nyonso yende asala biso yesu aforsa bolingo na makasi sa balinga ye eza lokola mwasi moko olingaka ete matosa o mingi ti bolingo ekokola okangami na ye nge eza na nzambe mwana ndo alinga yango te ekende kokanga mingi komosu na sokola na luchi nayembi yango sana nayembi yango nalingi yango sa motif okomprendre sikoyo basala nzambe wana bazalaka mingi bafrere baka na église tellement paster atindi ye na bafaçon nyonso ye mpe azalaka so paster aza te azwi bible paster azotanga veye ate eza ti alalaka na église akoma sentinelle mabe akomba mabe asala boye mabe intercession ntongo bato baya te mabe ti bapaster bakotala volonté na ye foto mamika yakoma paster
Aïe ba répéter moi quand dimanche na kiti we passer bina osa bino si surprise. Frère Kingandi John Yaka. Yongo pas au kamo. Fou kama banda lelo komi moteur bazu mafuta wili ba sepele wo. Batei wana nzamba poni yete loka ba passer ba lobi. Maloba basala nzambe mingi batei ba nzamba yo ayo kaka. Oye moteur na volonté nzambe te batei wana nde baso kwese église lelo. Ondi manga pete. Oh makamba pete penda. Vrai mosala nzambe moka poni. Bo linga te abimisa ke selo ye. O matoki te botimba ata bo wanga bo sentir te o aza ya nzambe. Voilà. Je te dis. Biloko kuta te bebi oliete na solo ko timbela ke zanga elala. Ceux qui ont le détecté biloko eliete bongo mutu mabe boye batende ndengeni. Pasteur sana révélation nzambe te atalaka na frente freza o abenga kando kebisa yo. Senza mabengo ya solo okotini beroka yemoka singlisho soki na ndoto te makambe bele soki na likambutene David abenga mana nzambe erreur salaka nzambe permetaka mwana akufa. Très bien. Très bien. Akota ba jemba bite bêtise no leki mwana kufaki to mwana kufi kaka lokona nzambe lingaka ba salo yemoka poni après poneleka na mwasi ngwa ndumba bota lelo Salomo. Très bien. Pourquoi Salomo bimaki na mwasi David alata pete te Salomo aza mwana oso landi yana bien. Papa nande babomaka na David na Iri. Iri azaka soldat ya David. OK. Tant mwasi irazo sukola sa David abimina atala bo mwasi mozo sukola attirer. Abenga mwasi abatu mazana basa linga. Soko zoeba. Basa presque mso yela. Asala na ekobo. Eko zaze zemi. Tanga tela bina bambela mobile na ya bengi mobile abikendola na ndako. Mobile abilo kola guerre zana ko kende tena kolala awa. David ndo tala lokwa be kolana ndako seke zemi soko zele kamikelo ba kotimbela keza mutu mususu. Soko lobi keza nga roi na kibokondi na sa na sambwe. Nda tindaki na guerre abi general yaka zamu ko soda iri. Tinde na taka kufa noki. Nda babomisa ye. Likamangwe batama. Tala lisuma boy. Soka zana mopagano nde bakobo ndenge nini. Mais waza mwana nzambe lokwa ya linga kotela kaka. Okoza na bana 6 ozana moko kolinga bango koleka nyonso mais nyonso baza ya yo. Ko comprendre nga. Pia kana biso ba pia ke to zanga tina to kufa te batambongo to zobanga bango bakufa noki. Poyeba. Bile mwana ya mabe. Olinga mana koti sa ba supporter ba yeba ta ba wololi oko sisa match. O wololo la tena ko beta 90 minutes Wow, voilà. Ata ba supporter ba lobi ba supporter bo changer nga ba changer na famille. Bien. Mais parce que mutatanga kufi fangine jona kende bolole. Zama zotala te yati atikala. Challenge. Taka tina mataka bolole na zo senga ticket. Voilà. Ya filo na ngene mutuna ma wo senga ticket. Ya ngana kipaka. Ngana challenge. Wema. Pona bisayo. Soko moni bato nzamba tika na mukilo ko regretter. Voilà. Nzamba tika ka biso batabiyo bato zanga tina. Bato soko mona miso bato bachola. Mais nzamba tika biso batitulaire. O ba content na vie nde balongwa. Po yeba ke ko lingama na nzambe za volonté. Soko ye mukiliti lelo zo sala ko banga mututé. Pesa bato so respect. Je te dis devant Dieu. Mon frère Okanga. Et là on a remarqué tozo tambola na ba souci makambo balobi na biso ko de ka souci afi no moko. Ko finga ni bo finga ngali tuto ko bima ko finga. Ngaite. Ngana taka mis côté sans freza. Soko ke na cop longola mawa. Bien. Yango ne pesa ngali lipa. Voilà. Soko pesi ni bobo tezongi. Oh, soki nzamba tindi yo. Erreur liboso ko reprocher, yemba a reprochaka. Ana ba danger tala yo kanga bien. Comment ba sala nzamba lelo? Ba sali ba bêtise belé ba tubelité mais ba continuer côté. Yo moko yebi. Voilà. Son albi na ebité. Na ebi seda ba kala, ba teyo ba sala ba bêtise. Avant te a tigana 6 mois te arrêté. Alikaka na cher na miso bat. A témoigner le quoi likama mutu musume ya ye. Na sala ke ko bona moi si tel ba tutu pasteur ami lo belé après ça ti a comment ko lelo to somona ba tebele ba passer belé mitakala na bango bimi ba tubeli wa ba so continuer côté bazote or mukili pe senga kama ba beming ba betela ngo mabo ke bana be gizo moté yo zana na lobité ba ser mo ba zara liboso ko ba fanye ne ba kwa ka valere le ekoka na keye voilà ba fanatique ba tena priorité kana wolo ba bino mokei offrande une église to bete ko pesa nzambe za bien modèle wa sengela ko offrande za su ndenge mo ndenge zaka ya kala jamais lelo bo frère soko ke soko za pia ko zo lenga sona ke église pia kana ko sambwa kene ne église atana garantie ndako longo le église pesa o mona ka ba yebaka lelo to ji ndambe bisinga ke nyonso bo pesa o esana ba saki na ba poche on les pillage de retour à la clair mon frère c'est un nzambe to kende boy to ba premier mi yibi ko leka ba pagano so yo kinga je te dis devant Dieu
jamais tokoselaka nzambe makambo te Très bien. lipamboli nyonso yenda pesaka bapagano kutu basalaka mabe mais soki anginda bamutu afongoli motema nani nzambe voilà. yo oza na nzambe mpo bengami ya yo ozosala mpo na ye koma yo ministre ya lola ofutama na bato ya mokili jamais ministre états-unis atasala na congo 20 états-unis okofute mosali ya nzambe moto akofute nzambe modele afutelaka mpo koyeba te passer na kontaka na bandimi na misu na veste te okokama moto alipapa apesi yo mili ntango etoni makambo esimbi stade ekotaka mbongo na bato ya tribune te bafutaka charme bayaka muke stade ekotaka mbongo na bato ya pourtu bafutaka 3000 mais sosenti mbongo na bango eleki ebele paster avivaka boye paster avivaka na mbongo ya pourtour avivaka na mbongo ya tribune te lelo bapaster bakoma vive na tribune akobeta crochet pa ministre bakute na solo na ye atabele $20,000 akoya na ntango jipe emati ndako emati koma bandimi baza piaka yo ngindi ozaliwa wapi oyeba bango sola biloko ngaya te olie tokoye okoyeba paster avo nginda fo bandimi bazwa bongo bapesa yo na clair moi pasi na okende obeba namoni moi makambo na okende obeba namoni place okei nde pasi na okende oyinanga yango place okei yango yango lelo na baeglise koma ofandi kokoma 6 panier na pe ezanga misala bato baosouffrir ndeko tolobaka ko so ozwi église de réveil na ba 80 ezalika moko quand même église ti ba 90 ofandi ezalaka bopesi tour moko me makambo esalama koma catholique asenga kofandika mbala moko matonga biloko ya minene koleka bino bozwaka ba 6 panier me botonga rien chaque fois bosengelaka baveuve bosengelaka baorphelin botonga nini mpo na bango différence eza nini nazolobela tokena malembe yo tuninga yango nazoloba mpo na bike na kolata faute maloba no tuninga ebimiseringa ngambo me nazoloba vérité nalingaka te kombo nzambe esamba mpo bandimi bazotele motema soko omoni makambo ekoyembe na église nzambe angani te paster moyibi nalobaka nanga sembo paster ezela dime yango mpe koforce te oyo alingi apesa boye afandi yo zela moto akopesa offrande aya na $1000 apesi $10 fanda nye oyo tutekene motema yango apesi soko akende okufa ye moko nani anasafile ekomela ye ya yo nini nazoba polele oyo abengi yo na kopo wana nde kotinda ofutama je te dis nzambe akopambola otema baeglise bato batondi bazwa koyoka matema esa bapesa omonaka oyo tala nao bano clair nzambe binenge apesaka mofrère tala même une église pour comprendre okomona oyo awumela na église soki aza na engagement azaka piaka bakendaka matanga na ye te ata azaka na nsima église likambo nekaka yo moko gene tokoya mais frère oyo ayebani te ayaka te to ser apesaka $100 300 bapesaka na miliko ye nde asombaki 100 kiti basaki nsima moto apesi yango ser oyo frère oyo okomonaka nsima église ma bando osengi numero ya telefone ye moko apostule te bakomisi ye membre na église kiti no banda lelo awa ata ye te bato baya avant bokofana na ban soki moto wana aye nde ozwi kiti ya liboso kiti ne efandaka ti église elingi esila kotaka na suka ayokaka mateya te kana lero tongi topesa po ebika koprouve bino et puis ye te makoti ayoki te apesi bayotombole mpe lokola atalako paster akomi atalako nayebisaki bino ni ye soki aye makambo esili paster akomi atalako nazolobela yo makambo tomana baeglise ntango kofanda otali boye soki oza motema mokusi oyebi te bacwali biso batei bakomi kokomisa vi na bango lokola baministre ya mokili lokola baministre ya mokili bayibaka baza na mbongo biso mpe tonginda likambo ekomaka biso bana nzambe tozaka mitu mikila te or mitu mikila te mpo esimba nzambe alekisa motu no na moto soki ozwa elamba basokoli yo zela no batando na singo okauka fa balata yo kaka na mai balata yo yango moni bavrai basali ya nzambe bakimaka miso ya nzambe alanda bango na makasi tolia pete ngai naza clair tala depuis bible tule bato nzambe abenga bakimaka abenga moïse oyo nali kukuma makenda abenga bakingandi oyo ngande nani abenga babraham ngande nani obenga ozo comprendre na muta masumu ya bengaka ye moko otali ba Jonas bakima okalisa yo te amata na bato elingi edinda abenga ba Pierre nga azaka nanga prêcher na koyela nini ana mokutu akende makambo nzambe yindi azoka ina supe prêcher so bino bekomitika na makambo nzambe mpona nini
makambo nzambe bakimaka bino boye makambo nzambe akopte yaya eza kala na kisasa oyebi so abikaka mwana bino babenge na nzambe famille bakolelondre babungisi mwana po pasteur azaka piakel sabati no fekende coordonner 20 fois pasteur atiaka se bazoteya nayi na wenze batalaka ete ekana mikoko baluka ezali boye te ezali bongo alors so biko ozala mwasi ya pasteur fo simba moto ndiro kufeli moto avalere ko ekoka pasteur akendaka azongaka piaka bamabonzaka lezalika bikola badi oyo tamai na mboloko elingi epola pasteur ma kendo tia na moto soko oleka likumoloko oza na nzambe kobare yo oza makambo na aloba wana tololango voilà tikolo mokili ekotala te konyoka melekimi abaki volume ndamu na volume oyo ya matisa nde balokoso baye kokota babebiselo eko ebomi bande ekomaka atosa mosala nzambe 3 fois koma bandimi bazotosa bino me bino bobangaka nzambe te bateya lelo mwadike mokeka nakodedi oyo nali felo badediaka mutu te odede nani yango mwe naotia bino polele respecte basali ya nzambe soki okende ofrande pesa oza na 10 pesa me bapille yo nyonso te so oyoki nga